on a zobi ma papa livini groupe ezaki ka na porte exposé baluki nga na koma poussière pa fe bembe nanga e bembe nanga luanga benga bakino na mort kité mbala mo benga bakokunda ngo ah nzami et ça ni mote bandi boy papa livini mote bandi na salon nga na chambre na so arranger bilamba est-ce que do mona mote bandi ka na porte et pas pasteur wana mote bandi ka na porte que tant mote et bandi moto tant et bandi na porte na ki moto ndenge betaka flamme ndenge betaka pouf mama mote bandi na sutuki tant na sutuki boy na lobina kima na idée na nga na bando penser même bilo mokilité même téléphone na ngai so na perdre mais na sauver mon limo na ngai na ke na porte ben na funga la porte papa livini porte e funga maté mais on le bail que porte problème est comme linga et ça problème muto ayebi yango et ça problème oyo batu ba préparer pour na koluka ko éliminer nga po ba mata mais ba échouer na lobi ba échouer et problème oyo eze loko na bien et ça normalité moto ndenge nini wana et ça mutunda sale loko oyo aluka lekisanga to pona ministère na ye to pona amata azala élevé à dignité mais a échoué banyamba lekisoto yo mo ngomi lekisa ngamona ni mi lekisa te mais balingi de ba lekisanga mais bakokinga te yango na za shop zamba permettre biloko na ngezika zamba permettre mbongo garantie na ngezika olobi na banda ofanda wana te de place moto Jésus place moto c'est un serviteur de Dieu aussi raison de komoko que sacrifice OK banyaba sacrifier ngaba likisanga na kufa parce que na étoile parce que na grâce parce que partout moi je passe je laisse que des traces yo pasteur ba lekiso et pas pasteur. Parlons nous confirmer que na mona ki bonzame ba pasteur ba tima pe ba tinenu yo pasteur ba koki kolinga ba lekiso pa muninga no pe pasteur asamela dans ba pasteur ebele ba te ya Jésus mais na se nango ba na Jésus te basana ba bokoko basana ba kiss basana ba pratique ya mabe ozona na papa livini na lobeke lo moko okoko lia na mutu mais okoko yeba yete mutema na ye ngai na yebi basala nzambe belé lorsque moto ngo yé moto baninde ngi pona que lelo bilo nyos tu eziki yo se retrouver libana mais on a ko expliquer que na ba pota na mutu na muko eziki makasi na maboko baba nyonso anoto ko pusa nozo muke ozo atana papa livini maboko langa yango yo ezala ba moto maboko langa yango ezala ba moto na mutu suki ezaki ya baneda ko zika nga déjà so na fungoli awa bana nzambe bakomona na mukongo langa awa déjà na baneda ko zika bana baneda ko zika déjà donc Dieu m'a fait grâce na makolo kut kolobate mais nzamba sali ngolu na telemi ezolekela batu o basale ba plan na bango bato baluke basaba tongu na zobi ma papa livini groupe ezaki ka na porte exposé baluki nga na koma poussière pa fe bembe nanga e bembe nanga luanga benga bakino na mort kité mbala mo benga bakokunda ngo ah nzami Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci na bidon tout bozo la na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba kenzamba boto kwa yewapi na mansazo sala biso elongo na filo mukwa ya motema bivince de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Les frères papi combien dans Amalola Monayo pe amona la bouche autorisée de l'Éternel et pasteur Fezamissi depuis Zurich topé sur motesikozola na biso bonzambe na bonzambe yesunde mosuki si bien aimé les man ne triomphe jamais na émission na biso le rien que la vérité to ya minan bien aimé boza connecté to ya mi mon ba pasteur bien aimé to yoka ki sango to mona bilili pasteur azalaki azika guto
toyoki yoki mingi mais pasteur lelo ayo obetela biso porte abetela biso vrai verso ya likambo eza bakisa simbaki ebeti retour ou comment bien aimé au juste eza nini toza na pasteur. Shalom papa. Shalom papa Levi. Bonne santé. Bien par la grâce de Dieu. Bien néron le bien. Oui, santé bien par la grâce de Dieu. Ok, l'homme de Dieu, oye na émission là, c'est rien que la vérité au basé bo solo. Mais quand on combat émission de solo, fois passer aux aki côté aux alakis na église, bande ko balobi na quartier, bande ko balobi ba verso bi moi ming. Ozika ki olinga ko kufa. Ne bande bazo talaka ka en nom de arolakisa. Mais quand on combat la biso du solo. Qui c'est aussi mbaki bino ba pasteur beaucoup mais aussi mabaki c'est aussi mi qui c'est beti au retour qui c'est ziki et ziki so ziki sindaku aussi c'est ezanini au meilleur côté la caméra na biso bete biso vrai verso ceux qui pour tout belo tout beli qui c'est côté dans mon église et beti au retour au ziki. Merci beaucoup pour la question papa Levin. Le sexing est à son peu qui tout bela ou tout belé. Bon, on l'a pas na ban nzambe tout bazo la nabiso de partout dans le monde et rien que la vérité parce que même la Bible nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors solo ici que la moto. Solo échange à vie en moto pour que moto a la sauver. Pour être sauvé, tout ça on a été pour la sauver pour au vivre n'a pas bien matériel. Pendant ce que la Bible nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors concernant la question au papa Levin a posé et c'était le samedi le 8 août. Le samedi le 8 août kombo nanga ezali prophète Gilardin Luanga bana nzambe oyo boyebi oboyebinga na ba oboyebinga itinzambe azwa lokum. C'était le samedi na utaki montagne et tendance tozaki na séminaire moko kwa na montagne et tendance tokendaki na bana kosambela comme d'habitude parce que nzambe balukaka ye po ozwa résultat na ba problème oyo ozana yango. Pendant ce que touti montagne c'était à 7h à 14h. Si tu es na bandaku et comme qui va 15h, 16h, nous vraiment fatigué. Et dans ensemble belé boyebi prophète Gilardin, nous avons muto na voyager qui na kenda ki na mboka Maroc et kozonga na zongi na Kinshasa, boyebi vindenge zalaka tango zongi, tango na zongi la kokimba mako vzanda kute et senga kina bando lukanda ku malembe pona zanda kwa bien. Si tout biso na Kinshasa a pozanda ku il faut la patient pozanda kwa malam. Et na yé na Kinshasa pendant ce que na commune na Kinshasa ezan na frère moko au bolanda qui ba image na ye. Et tant que mon frère na senga qui est aide na lobi edenga nazo ba valise nanga nazo ba biloko nanga na garder ngo quelques jours et pas na yo en attendant na lukandaku pour que na s'organiser parce que eza vie parce que muto akoka la mokili azate mais na sengi aide pour na s'organiser. Et pendant que na garda ki bilo nanga pa na ye na lala akuna te na yaka na kenda na ngai na yaka na kenda na nga. Et c'était le samedi wana na utaki montagne na vandi na yé bisika na bombi sabilo nanga et pas ya mosala nzambe obino boyebi abwaziki se babilo one aussi. Pendant que na vandi na kuti ete nga na vandi nga moko na kata studio na ye na kutaki madame ine azalaki wana na ba petite sœur na ye. Pendant que na kuti na tuni bango na bi ndekwaza balobi na nga ke ndekwaza te abimaki et na ebisi madame ine na bi ngai pe nazo rumela te soki moyeza pesa fungola tokanga na biso parce que nga nazo bima ayebisi nga na ke musika te na osala nini nazo zonga na vandi nga moko bien aimé landa nga na bokebi nyonso. Pendant que na vandi na kata studio mutute azalaki courant ezalaki mais eloko moko te ezalaki branché. Et pendant que na vandi ezaki na émission na nga moko na salaki déjà avant mais basala ngo le roi direct streaming na YouTube. Et pendant que nazo suivre émission wana na bi il faut na bonga mala bongsa bilamba parce que lobby eza dimanche na émission na TV na koti na kati ya studio na bandiko lukana bongisa bilamba o na kokozwa pona ke na nga place na lalaka na ke na sukola pour que na bongisa émission na nga ya dimanche. Yaya bien aimé dans le Seigneur, diable a risé. Et diable ayaka côté
bana nzambe baza pona koluka ko détruire étoile ya bana nzambe malgré ba situation oyo zo kuta nango malgré ba preuve ba makambo oyo zo vivre ya na lobi no non soki bata mokili bazo lukelo ba problème malédiction ça cause eni le sans effet mais oyo ezana cause ne sala befe alors diable a luki asala malédiction na nenga mabeli kola vie ya mosali na ye prophète Giladin mais a échoué. Nalobi a échoué. Yaya pendant ce que na ngunzami, na fukami, nazo ko arranger bilamba. Nayoka na salon moto bandi ya makasi. Konimate. Nalobi bien nazaki ya kolala te. Moto bandi nga naza ya komona, nazaki ya kolala te. Moto bandi ya makasi. Ya tobi moto soke zo banda na ndako banda mukie. To banto benga ngo source, fondement. Et banda no mukie après et se développer. Et na kati ya studio wana ya tozaki na groupe électrogène ezaki wana ezala carburant na kati ezaki pembeni ya porte tangu na moni moto makasi moto ya ebandi na porte tala diable nda salaka pona bima na porte te balbi yoko bima te okokufa awa na biloko non tu eza awa na yo mutu okozika na mosala nzambe Nzambe o ngana lali libanda ba mikolebele depuis notre voyage. Nzambe wana a justifié cause nanga parce que naza juste liboso na ye. Et ba plan surtout au diable a sali likolo nanga contre moi ezaki ni le sans effet. Job malgré a perdu qui va bien na ye. Job chapitre 1 verset 7 au kiti bien aimé dans le Seigneur. Et a finga ki nzambete. Nzamba tuni sata a-t-il remarqué mon serviteur Job? Hey, l'homme intègre, droit, mais Nzamba permettre Satan à détruire bien aïe. Nzamba permettre Satan à bomba na Job, à bomba même ba troupeau naïe. Malobi ko simba molimo na yete, nenga luanga, naza Job. Molimo na muto simba ngwazate. Molimo na muto simba ngwaka Nzambe. Muto mokili, ozaloza neni, okokangate, okokangaite papa livé. Bako kangaite Nzamba lola aselinga grâce bien aimé yoka pendant que moto bani ko pela na bani ko simba moto pona bimaya na fungoli porte 5 fois porte zaki na crocheté mais porte comme ema libanga porte funga mate porte funga mate ba plaît diable échoué na beleli Jésus biki sangai Yaya na beni porte pour la 6e fois porte fungwami wana déjà na ziki maboko nanga banda da kozika na mutu nanga déjà moto banda kozwanga na zolo bana bino bien aimé dans le Seigneur nyoso tu ezaki yanga mbongo nanga garantie nyoso tu bilamba ba veste bilamba nanga tu ba valise tout eziki même ina ba téléphone na perdre ba numéro ba nanga be libanda mboka nyoso tu na perdre parce que ngana za Job nyoso tu aneze ya mokili molimo nanga ni Nzamba yebi yango lorsque bako oza Job azana misala mabete basangoka na nde otamo babi que yo tine au voyageur yo kena ko simi bakis na onde betu au retour eziki sur qui sont supporter ote yo tango boza Job pardon ngolo bané c'est comme si que il y avait une main noire au ida na simakeba bo moto bakis na onde kena ko zande et salut au retour eziki sa na église place aux alaki. Merci beaucoup papa Alvin ngana voyageur qui pour makambuté ya ndenge na kelaki mission évangélique na mboka na ke Brazza na ke Maroc na teili lo banzambe na kenda pona kisi te nzambe ba mélange akete nzambe soko zui banzambe ya ba kisi osangisa na nzambe original o biso ala notre idole c'est Jésus-Christ de Nazareth nzamba frappa ka retour yaka retour yaka et fois kisi okena ko na Brazza prophète okeyo osimi kisi na Brazza côté soki ya ba quartier mo soki ba potopoto soki peni osimi ba kisi tango yen koto église my God. Yo mo poziki tande bazo mono ziki tina mkonfo goloba oninga ko kufo frole liwa donc eza retour nzama frappé on a bakisi okina ko sima na Brazza. Merci beaucoup papa Alifini et loko la koko lo bezawe pour la bana nzambe tu bozola nanga na kenda Brazza pour la musala nzambe ba nzambe bele ba nanga bele boye bi prophète biseka kendaki papa eza boye rapide OK omoni ngai ne na za boye na za shop
nazo job parce que nzamba épargné nga na koko mélanger nzambe na nga ba kisité nazo prophétie ya parmi ya bana nanga alobi papa ke bana entourage no eza mabe okoko lia na mutu okoko mela na mutu mais oyebi mutema nete yaya et nakolo beloko boy problème ekomelinga eza problème mutu ayebi yango eza problème oyo batu ba préparer pour na koluka ko éliminer nga po ba mata mais ba échouer nalobi ba échouer ngai muta koko kitisanga te parce que naza na nzambe et problème oyo eza loko na bien eza normalité moto ndenge nini wana eza mutu ndasale loko oyo aluka lekisanga to pona ministère na ye to pona amata azala élevé à dignité mais a échoué ngamba lekiso to yo mo ngomi lekisa ngamona ni lekisa te mais balingi de balekisanga mais bakokinga te yango naza shop zamba permettre biloko na ngezika zamba permettre mbongo garantie na ngezika so zala ko zala bapi olobi na banda ofanda wana te de place moto yezu place moto c'est un serviteur de Dieu aussi azan de komoko toyebani na senga ki aide parce que nga na edaye abandole kala ba YouTube c'est moi c'est grâce à moi yebi ke yene mutanga le kiso tangise que azai pasteur est-ce que ba pasteur ba na ba kisi na lobi boy papa Livine na ciblé mututé mais na lobby ba libanga molili oyo cause senine ezui nga na lobby ba pasteur pe ba kisi bazali oh ba comment monoko Jésus mais ba c'est la Jésus té et eloko e kamusana papa Livine na émission ndeko aloba ke nga na za mwana na ye avant to comme wana prophète Joël bando bazolanda biso moto eziki suyo eziki si place au Kenya kota muninga na pasteur blo na nyon sto eziki oui selon yo na profession ozui ezalaki que sacrifice o ke banya ba sacrifier ba sacrifier nga ba likisanga na kufa parce que na étoile parce que na grâce parce que partout moi je passe je laisse que des traces yo pasteur ba lekiso et pas pasteur. Parlons nous confirmer que na mona ki bonzame ba pasteur ba tima pe ba tinenu yo pasteur ba koki kolinga ba le ki so pa muninga no pe pasteur asamela dans ba pasteur ebele ba te ya Jésus mais na se nango ba la Jésus te basana ba bokoko basana ba kiss basana ba pratique ya mabe ozona na papa Livine na lobeke lo moko okoko lia na mutu mais okoko yeba yete mutema na ye ngai na yebi basala nzambe belé e ndeko o place ngaki na ko bombisa biloko semo alande ko te bene kala na yebi yeboye mais kati na ye ba projet na ye ba plan na ye eza na yebi yangote e ngana zo ki prophétie na confirmer prophétie wana par rapport à makambo ekomelinga papa Livine na confirmango que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre et nzambe na biso ya ozolandanga ko duta na prophétie parce que prophétie tozongo na 3 étapes présent passé futur nzamba koko loba na yo mais ko douter te parfois na 2 jours et ko kisama tant nga na yo ke message o na cela qui yango nzamba épargner lorsque moto ngo yé moto baninde ngi pona que lelo bilo nyos tu eziki yo se retrouver libana mais on a expliquer que na ba pota na mutu na mukon eziki makasi na maboko baba nyonso anoto ko pusa nozo muke ozo atana papa Livine maboko na nga yango yo ezala ba moto maboko na nga yango ezala ba moto na mutu suki ezaki ya baneda ko zika nga déjà so na fungoli awa bana nzambe bakomona na mukongo na nga awa déjà na baneda ko zika baneda ko zika déjà donc Dieu m'a fait grâce na makolo kutu kolobate mais nzamba sali ngolu na telemi ezolekela batu o basale ba plan na bango bato baluke basala ba plan ezolekela ba pourquoi muto azotambola baluke ngala kufa mais la zanvi tane na loba betana di sotan moto yé esani moto bandi boy papa Livine moto bandi na salon ngala chambre na so arranger bilamba est-ce que do mona moto bandi ka na porte et pas pasteur wana moto bandi ka na porte que tant moto e bandi moto tant e bandi na porte na ki moto ndenge betaka flamme ndenge betaka pouf mama moto bandi na sutuki tant na sutuki boye na lobina kima na idée na nga na bando penser même bilo mokilité même téléphone na ngai so na perdre mais na sauver mon limo na ngai
na ke na porte ben na funga la porte papa Alvin porte funga maté mais on le que porte est dans la cadenate crochette et l'autre côté un peu si porte ça libaya et funga non so bendi ka be funga mi mais 5 il faut bendi ya liboso et peli et funga maté et en plus ton of monte peli na ye liboso nazo ganga Jésus bat ba yo kanga ite na bendi porte ya liboso et funga maté nazo benda wana ko déjà moto zo kitelanga na mutu et la mala taki et bani da kozika moto mutema moto ya ne bando benda porte muto sauver nga zate nazo benda porte muto sauver nga ya zate na gangi pendant 5 fois 6e fois Jésus na bendi porte na bimi tongu nazo bima papa livini groupe ezaki ka na porte exposé balukenga na koma poussière pa fe bembe nanga e bembe nanga luanga benga bakina na mort kité mbala mo benga bakokundango ah zami bon voilà bien aimé dans les seigneurs Ezandeko azobeta lisolo selon ye akena côté moninga na pasteur ale ki certainement ka uta voyage atika ki bilo na wa le temps que aluka ndaku daki na Brazzaville Maroc ayebo ya kité pa moninga na pasteur achebilama na pa na ye le temps que aluka ndaku azaki wana na tanda mais jour moko ndeko avani moto epeli selon ndeko alobike balingaki balekise pa moninga na pasteur na bakisi oyo azar nango alekisa sacrifice quoi de couper à pasteur papa Gilardin tant olobike balingaki balekisa yo est-ce que moninga na oyo kayambaki yo wana na ndako epana ye tant que moto epeli bilo nyonso tout eziki na ndako epai na ye a perdre ba télévision ba nini tout eziki tant que son réaction les années ayaki na lo mango kotala yo qu'est-ce qui s'était passé réaction papa Alvin ti ndenge na zabo ti siko na émission na yo na mona ta mutu monte talangai mukolo na ka yo kotala mutu te papa Alvin raison pour laquelle ngamoko na bengi na lobi ndeko naziki omonanité mais azoluka kotisanga na ba complet mabe pona kende koto akize bata lupangu nebisi eza biloko mokili bagi nanga ba bijou nanga na sombaki ngane muna bundaki na sombaki na koko futa mutoloko mokili te ni biloko nanga tu na perdre na la nina émission tanga ta komba biloko nanga mote ziki na katanda kunaye botika pe okutana ete si ko na kutana ete abengi opete souci pe abengi ezate souci pas bien exaté mais non vivre et tant au Kenya kuno yepsenga ke le bokena kuna bandero ya quartier à Lupang balobine na komi na Lupang bata Lupang non batema ba bisinga papa oza ya nzambe pourquoi nzambe oyo sambelaka abundeli yo na comprenez pourquoi balobe bobu le bike ba mousse ba blonyo tout ezika tout ate lokote poussière ndenga pelo nga na koma poussière ce qu'on place wana etikaka vide ou comment non etikali vidité lorsque na quel lobby kuna et loko zo lekelanga ezanini bato lupangu na papa lupangu ye moko zo banga prophète ndeko na yo to frère na yo bozala na ye azekisi biloko lobby lela somi su biloko atunga est-ce que ça normal oza su sa biloko perdre te même inga malgré ça biloko la perdre malgré na beza biloko quand même na débit on zika que ça lenga passe mais na moment on a glorifié ka nzambe c'est lui le maître des temps et des circonstances yende mutape saka ape capable de réaction les années lorsque oziki nanda ku yande no camarade no prophète au monika ekotala ote abenyote pona orobiki abengite ayokotala ote a se soucier na ote asomi na bilo msazo tonga réaction no ezande ni tango moni bongo pendant ce que nga na moni bongo na moto parce que ngata on a aussi que les mêmes jours wana nzamba alobelanga directement place problème en éwiti et na wanda ko sekata la kina hôpital nazaki na frère na mon prophète Christophe na bisi na bi prophète mais problème éwiti boye prophète bisinga bi na baende kombala moko na bae et là on a le pour la question na yo et ça lenga passi na mutema même famille na nga bandeko na ngai balobi na nga babi wana ba camarade ya mabe et na confirmer vraiment que non nzambe abundela bana nae
événement esalamaki wapi na commune ya Ngiringiri na avenue Lokelenge so Lokelenge avant Mabosenge na Birmanie sayo. Étant oziki ba memi on se retrouver nene na hôpital. Na commune na hôpital na perdre connaissance, mutema moto ba melisanga ba leba miliki. Et mai na ndoko miye ba lisute. Lorsque na se rétablir, ba pesinga premier soin. Numéro ya famille na ngeza na mutu, na pesi numéro ya famille na nga. Et petite sœur na nga tozaki nepe na montagne. To kabona ne kana 16 na bengi na grand sœur na nga te kana zando. Aza na maison e maputa na zando bengi na bina na place tete mutu ta bengi ba parmi abana na nga ya mwasi. Prophète aza gravement nde bayaki. To ba komi na hôpital, ba pesi ordonnance, nde ba sali ngai ba bino akoza na te. Ngam na biso ba ndeko na nga place on alingi na zala te na avenue. Nde ba lungolenga. Nde na lungwe wana na kie na matete kutu te na kie masina basinga ke commune Kinshasa na bo commune Kinshasa na bido ke masina to ke masina donc ozali moko ya ba ndeko yo ba victime o ki ba nyaba lekisona kis et pas moninga na yo pasteur sano yo ndingo lobi pona ozadu pemba ndingo lobi banderosko bazolanda biso nyos to ozali na bilamba ba téléphone olobai pe na monga ba garantie ba monga garantie anda kuna ndo luka tout ezike ngani obandeli via 0. OK, message ni kasogolo bana bandero bazolanda biso to komina suka message na kokolo bezali nzamba lola apambola bandeko tubolandi biso. Malgré la situation, je suis sa confiance et pas Nzambe. Nzambe est capable d'élever encore, malgré la chute, la fausse accusation, on se retrouve dans le parquet. On se retrouve dans la preuve, des fois, ils ont déstabilisé Nzambe, ils ont dit qu'ils sont toujours dans le condiment et pas Nzambe. Nzambe est capable de faire une solution. Nous avons un problème, mais non, Nzambe est capable de faire une solution. Yo l'année mission ko hésiter to benga musala Nzambe na perdre ba téléphone nanga na za suna numéro de téléphone mais non peut son numéro il y a secrétaire o za mwana nanga en plus ça petite nanga propre à partir na yende so bengi prophète Gilardin ozwinga directement parce que passeport nanga pe na kati ezikaki ba document tout au prophète Gilardin eziki numéro o na koki kopesa ezali et plus 243 joie déjà téléphone na yo plus 243 89 54 45 614 plus 243 89 54 45 614 soko bengi numéro o okozwa pe okozwanga directement so po bengi l'équité au bengi papa Alvin parce que so déjà papa Alvin au bengi déjà au moningai donc okozwanga parce que na moment on a na téléphone te na perdre tout na zongeli vie à 0 mais nzamba lola asimba mutema na yo soko benga prophète Gilardin surtout mingi pona ba prière to bonde l'ensemble nzamba asenga grâce aselo grâce parce que na ministère nanga ezana bato belé ba obika ezana bato belé ba bota te baso bota bato belé. Non, yoka penzambe koloba nete na nzela prophétie nzamba zolo ba prophétie change avec mon tout mais nzamba lobaka pour que to bonde la peut-être solution ba problème voilà que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, prophète Gilardin. Merci na banonyo sur balanda biso mokili na ba réalité na yango bien-aimé dans les Seigneur. Merci na notre caméra de ma caméra. Bonzambe na bonzambe Yesu ne mosuki silema ne triomphe jamais. Bonzambe na bonzambe lola ezo futasima na to ya roba kenzama boto kwa Yesu. On se retrouve à la prochaine. Bye.